aza mémé pas na biso mais to benga maman pona ko sana ba jeune fille na yo déjà za ba valeur ozo comprendre yango to benga maman na za mémé na biso aza mémé manika za mutalelo te makinisi manika za ala ta couper totalai so aza mutalelo po mikisa na pela kisaka Manik de John na zongelio lisusu po sikoyo oyoka na mungongo ya Malika Mania makambo loba na yo pona likambo etali libala. Yo mutu olobe libala pona Karine Mokonzi. Mena oluna koloba no sikoyo bana oyo ozo kotela surtout nengo sepela pona grâce temo abali olobi ke Karine Mokonzi asepela kate alors Malika Mania okoyoka oya loba na yo oyeba sikoyo nani asepelaka te nani aforsaka bato babala nani amonaka neti ye abala alors okoyoka pe ndenge akokitisa ya yo vi polanda bien bana oyo oleli mikolo yo ozoloba bango baza bapeti na yo Manik de John mama yako landa audio boye na lobi boye babe tika kepe bana kina babe bota bina babe boye abota kina babe atika kepe jeni akoke poza pe mobile mususu après babe mobile na lekaki bon mais non to yebi ba fia sango nde ya loba ke no aza succès fia sango nyoto soka changer mobile yebanaka po ba ndo zo mona mimsu ba ko ba so azi mibile na bango ba poster Isipotanga ya bika ya bibi ni bozo ya fia ya ni na oya zipi mususu pa poster to mona ka fia sango fia lisolo bongo ye azaki fia lisolo depuis époque Zaire na stera ba chombe yo beta lisolo siko ya lelo o beta lelo makinisi omoni papa Lutumba 80 ans to bois ki ba fleur ozo comprendre hein yé na âge na ndenga zana fa luka eloko oyo papa Lutumba o mérité poza mukolo asala ke no anniversaire na epene ke no équipe mabuilu équipe nini esali pene ke no ser na biso internet mani ke to sali ba champagne to bois ke lié omoni mani ke ndenga zawana asala makambo ndiaza na bapake ondiaza ka munene ata no couper to tama kona yi oto pese election kaza muta génération na biso kaza mama nikaza na nini mani kaza c'est oui mani kaza kaza nini muta mbongo baiba ikana teinture amani kaza ndeni ate ba kamera na mini bo régler ngo mani kaza succès za nini abina age na ko na bien moi les Kardashian net ye manika ba ko ba be fula mable yo manike chef ni yo zanango chef ni style depuis époque coloniale chef ni style kala za mutu akala mutu so za na poso sala guerre na biso awa te kene na maboki ba mabo liba zawana ba mabo mengo bazawana ba manjita bata génération ba masha ko bango wana kene na théâtre ça na bango ba folie oyo ngo sala o comprendre biso ta bana biso ta ba petite fille na ba petite fils na yo ka soni lata coupé kaka mo benga mama abino yo ese yo maniko ko na chance mo benga mama abino tala Flo yo mama bino nga yaka pa bino mama bino na benga ne mama biso te boya mala le kana mama écoute mama na bino na benga ke nani na benga ke mama na ngati mama na yo na benga kaza mama na ngati mama magaleza mama na nga mama je le fais kaza mama na nga so mani kaza mama fait to bengi nani aza koko meto boya ko bengi koko to benga ke ndeka mama Magali Kongolo mani kaza grande mère na biso mais pona ko faciliter fi to benga ka mama eloko ya kostale ngona soki pintambo opesa o mikolo pusa ndozo ba kenonga ndamba pombola nga na comité na ajo mais onoko pintambe sepi ntambe na ajo nga pesi yo keno a commission tina ajo wana na osapi makambo se pesa ntambe bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse,
Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Manik de John. Manik de John, boyoki ndenge balobeliye na Malika Mania. Alors, bandeko, Malika Mania, boyebi tango asalaka ba analyse, asalaka yango bien, surtout soki apopolite. Boloba teke oyo asalaki pona Karine Mokonzi eza analyse, wana eza kopupula, wana eza analyse te. Mais awa analyser Manik de John lokola ordinateur. Même inga papa robot na yeba kite. Seri nanga, fiancé nanga, Malika Mania akokaki ko détailler ko yungula Manik de John boy. Bandeko, Manik de John c'est vrai, et lobby Malika Mania. Soki penza Manik de John azalaki mwasa lokumu tango bakabwanaki na babia pona nini azwa mobali mosusu te akokani na babia to aleki babi. Bien sûr Manik de John akoloba akoli, mais Malika Mania alobi yango susu bien. Tango bakabwanaki na babia azalaki pe jeune. Oui, azalaki na âge oya bango ya ba Malika Mania. Azalaki na âge ya ba Karine Mokonzi. Azalaki na âge ya ba Glorolangi. Mais sikoyo soka azalaki mwasi penza ya kitoko nenga lobaka. Il fallait zwa mobali wana alobi ya solo po alima oyo azalaki na babia ndenga kabwani bongo soko ketala mobali azane mikolo oyo azo vivre na mobali. Omona mobali, oui, mobali azape na niveau foko yeba alima azo bima na babia oyo Manik de John azako bima na ete foko yeba ngo bien po alima soko azwi mobali aza lokola babia oya musicien wana ndenge mosusu. Mais soko azwi mobali deja oyo aza kaka neti babio bazalaki ne to oyoyo aleki babio bazalaki na ye elakisi alima azwi penza mobali ya bien aleki meme babia po babia Manik de John azwa ye tango babia azali penza oya babia shokoro baboti ne pe bana kitoko. Alors siko Manik de John soko azalaki mwasi na kati ya basi, mwasi na kati ya ba chéri, ya ba vrai chéri ya bandalungwa po bandal eza na ba vrai chéri ya kosakana te moto akoso te. Kote kuna na longolaka bandal ebota penza ba vrai momi. Alors soki azalaki parmi banzele oya bandal oya gu baleki ntaba na gu baleki ngula kotumba na gu nde Manik de John sabala présenta biso bor moko type moko ya somo. Mais Manik de John akoma veuve nationale. Soko azwi mobali boko tikalaka komona ete po même ikutu ba chauffeur ya babia n'epoke wana baleki ye mosika même bamukala ya babia baleki tipo wana mosika yango Manik de John en bref azwa eloko te. Maloba ya fiancé nanga Malika Mania elobi yango elakisi parce que abanda ko forcer bango bobala kate botula bosala boy bango bandimi. Mais siko ye na âge na bango asalaki nini po lelo oyo Manik de John azoloba yesa koli akomi na 45 ans. Mais bata 45 ans pe bazobala soki pa bali te mena ndako bazo vivre na type moko ya bogar ya bien. Mama Tiala mwana abanda ko vivre na Claude Matiala na âge nini pono kinega mbala mona mukuse akanga type ne ya bogar posé tilelo bazana. Mama Tiala mwana alakseki aza mwasi azala kitoko aza kitoko pa aza na pouvoir toujours ya kokanga vrengolo
pe akangango tembeza ye wana zawana aza pe vivant kende kotuna ye. Alors Manick de John soki penzo zala Manick de John tout d'abord oningo kozalaka na 3 photos te oningo kozala na 3 photos te ya kitoko toloba bien po moto nyonso atakutu oyo nyonso azala mwasi ya musicien mwasi ya milie sango ezala na Congo ezala na Lubumbashi ezala na Kisasa ezala na Matadi soko lobine lakisa ba photo no akala ya kitoko totala penza so za kitoko na ndimita ko bimisa 3 photos akozala nango plus de 10 po partout bazako kende ba photographe balandaka kaka ate internet ya lagite to photographe akanga siko Manick de John bimisela biso 10 photos po toyeba soki penza ozalaki danse ozalaki kitoko to babia ndonga shokoro alinga yo modeli kaka Kisinjora lobaka ponga moyena bimisa maloba ya mabe ezate maloba kaka oyo Kisinjora lobaka tina babia alingelaki yo soki eza bongo wana Kisinjora aza na raison soko bimisi plus de 10 photos te ezala kaka ya kitoko yo moko monaka na Facebook omona mwana mwaza te photo abimi kitoko meza bongo te po yeba mutu aza kitoko fo ba photo ezala lokola ya Karine aza na plus de 1000 photos kobanda oya muke kobanda oya moto amati na sima na moto ya wera bamemi ye ti lelo aza na bafoto soko tali yo moko lobi oyo belle fille abotama kitoko akola kitoko aza penza mwasi ya gu ya lengi ya sukali mesikoyo yo unengo zawana Manick de John Kisinjora sa loba tina balingela yo sikoyo Malika Mania bana olingi mikolo yo ba oyo zokumisa ba oyo zalaka na bango ba oyo baza ba peti na yo oyoki ndenge ba detaya yo meme Karine Mokonzi nano detaya yo ndambo bongo te siko Karine Mokonzi yo moko lobaki yango ngate munazo inventer olobi yango kala mingi te Karine Mokonzi nana lobano ba makambo oyo soka ndenge nini te yo na Karine Mokonzi esala kaka makambo ndenge mana yo moko lobaki yango mesiko ozongi oya ko loba naye otiki ba oyo baloba na yo modèle boy otiki kutu te me ozokumisa bango ozo féliciter bango bozo loba Karine Mokonzi aza mutema mabe na bango siko maloba o Malika Mania lobi ezo lakisa vraiment nini ezo lakisa nani aza mabe na bana na ba jeune fille ya lelo loba bien est-ce que Karine Mokonzi lobati Manick de John o continue penza kosala bémission soki ngai yo en tout cas na tiki soki aza na relation te mutu aza na baengagement na ye so otali na bémission na bafana Malika bayebi oyo batala bémission nasala mingi mpana wana loba mingi derrière caméra towana na eloko mosusu towana baengagement mosusu towana bacharge mosusu nga mobali nanga kovanda kate patala manike ndenge ofinga balekardasha balinga na mibali bango na bango cela veut dire quoi mobali nanga oloba nini nani obino boyoka na bien nga na force est ce que total ye nde atalaka te me biso totalaka ye aza na telefone otala te ye aza na telefone otala internet na nini et puis manike en tout cas sala makasi na makambo oluka bato batala biso mpe ka libanda na omoni yo sala baje dimine dose ocomprendre dimine pena dose so dimine dose te sikoyo osanti ke bato baza likolo no baza yo za rambonete nga na ninja oyo eza première épisode deuxième épisode eza nakoexplike oyo kaka finga bato oyebi vi na bango oyebi vi na nga Malika te oyebi vi ya Josepha Chako te finga vi ya bato oyo oza na mposa ofinga
oyo mama oyo ozotuna soki eza ya kopantana oloba fre toza ya kopantana yo na mama toza ya kopantana tena soki toza ya kopantana non omoni tala toza bato omoni kosangisa omoni totolobaka totambola 10 personnes ou 15 personnes eza facile te tokozala ata mosuku totambola 6 personnes eza facile te bosangisi 6 comportements différents ocomprendre sangisi différent o na kardation mutu bango tout na ye na kopia bango mutu na kopia te ezaka Josepha Chako po towuta na ye déjà mokie toyebani bacomportement nayebi nini Josepha alingaka te nayebi nini te ozo comprendre nayebi Josepha azuwa na nga so nabwaki mutu mosusu 5 nabwaka ye opete ozo comprendre c'est mon ami d'enfance mais bango nyonso na ya na kopia bango mais tant na bengi magali Congolo frère parce que na mona na soit tant ko observer tant to vanda ozo comprendre ta fleur au moins ça veut dire que talisa au moins na minute so na bika no mando ke talisa ma bo je fa lo bati na magali ko lo bati ba lo bati ngaso na bina lo ba na lo ba de preuve ane que non na bi muto lo bati na mama mani ke ngane mu na lo ba mania oyi na lobi boye ne na zabo na mie pesi oso na etam suka Josepha Chako boka diso na toucher man ke na toucher pa na Josepha Chako yo e biango te pona magali Congolo yo e biango te Black China bango nde ba vrai bango nde ba na neni oh manya mama bota radi na tangi koma mutute na pesi exemple ya Josepha Chako na magali bango nde ba vrai na bien ko sa semblate makinisi ponga na stage na osela mutu semblate je ne fais pas camarade na ngai o comprendre je fais pas massa na ngai no ngoyo kama be Josepha te magali Black China za te moi ça na ba foi so ba yoki saki o comprendre ce grâce c'est mon finger je le fais ça finger je le fais ça kuna nini au finger je le fais nani ba foi c'est bimaki il faut tout ça clair ba foi c'est bimaki na bâtiment ba kenda otonga ya bata photo grâce c'est mozo azo même magali ba fingier na ba voice na ba so na bata poto ba benga amoni ngana lo be omenka ba fani wana kandi ba panda o comprendre ba fani ne ba panda donc ba fani na ba benga ka bino boye ba nini bokolo bana bango o comprendre boye ba nini bokolo bana bango po bokenda ko saki songi na ba fani na botonga ka baninga danger za nda kwa courant danger obito to yebeza nda kwa courant mania. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.